Ya solo na solo sako matondo epai na bino kati na mabota na bino banso po ete solo mai manso tolobaka bikolo nyonso esengelaka na biso ke toatiraka beaucoup plus attention na yango losako omboka bino balandi wa biso banso na kati ya tv lolaka ya moluzi kimbangu nzambo wa bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mfidi mukulu mungu baba mungu wa bilele nzambi gabungu kalunga apambola moko na moko na kati na bino ya solo ete na kombo ya moluzi kimbangu dans le na kombo mama kipa vita ndonga na kombo bankoko na biso banso oyo babaki monene na nzambe oyo babelelaki po ete bazalaki na alliance na nzambe yango mpe tokosenga na bino chacun de vous alukaka koluka kozongela alliance wana oyo bankoko na ye bazalaki nango na nzambe wana nde bobiso soko luka oyo luka okota na alliance oyo edom azalaki nango na saint pierre na saint mathieu na saint luc na oyo nyonso bomona bakomakoma wana matali yo bato wana bayeli yo te bato wana yo na bango bozali na culture moko te yo na bango boza pena bokeseni monene mokili ke esali biso tokutanaka mais kote bobiso biso na bango toana eloko moko te ya kokosangisa biso eloko moko te bana mama kongo bondimela ngai voilà toka wana mpona kopesa toli oyo ayoki biso malamu po ete atransmettre baya bana na ye balobaka na biso bino mikolo nyonso on donne toujours ce qu'on a si tu n'as rien dans la tête tu vas rien transmettre na bana na yo e bana no bakozala baperdant po ete yo papa yo mama na ntango oyo tokomi na ntango ya verso esengeli na yo nde oteya bana na yo olakisa bango kibobiso soki bana na yo oteya bango te olakisa bango kibobiso te ekozala pasi po ete bakosutuka bakoyeba te ke papa mosusu te mama mosusu te akolakisa bango bobiso so otiki kaka na maboko ya edom otiki bango kaka na maboko ya baenseignant oyo baye l'éducation nationale po ete baenseigner yo bana ekozala pasi papa tokogrese bamile mpona kolobaki ya solo nakanisaki bakolakisela nga bana nzela nzoka te bango bazali wana po ete babebisela yo nzela babebisa bana no nzela babungisa bana no nzela po ete lobi barevandike sexe mosusu balobaki te mama na nga asalaki erreur esengelaki nga na bota mo mobali po ete lobi alobaki mama te nga nalingi na balobima na yo mwana te eza possible ere yango likambo te ntango yango boyebaka yango voilà bandeko bana somo ekolo kongo esolo ke tokobanda biso na biso me tokobisa bino ke na bobiso nde lobi tokoyamba mbuta na biso mpaka matiki boyebi ye toyamba ye plusieurs fois na chaîne na biso oyo mpaka matiki lobi akoyela biso oyo nyonso na ntango oyo qu'est-ce que nous devons faire oyo mpenza ya décision ya suka oyo bankoko na biso basengi na biso tosala nini po ete mingi na kati na biso mayele esili bango mayele esili biso alors qu'est-ce qu'on attend de nous pour se libérer eloko nini tokozela po tose libere eloko nini tokozela na bankoko na biso na nzambe oyo bankoko na biso babelelaki nini tosengela biso tosala en ce moment mituna ekoyi ebele soki mpe ndeko oza na motuna oyo esengeli totuna lobi bomba yango bien soit okomeli ngai liboso bobi nimero na ngai
plus 32 466 110 192. Nazongeli 0032 466 110 192. 466 110 192. Otini numéro, otini biso question ni no tuna mpaka matiki biso lobi toko tuna ye na place na yo lobi. Ceux qui font le benga en direct, mon m'appelle lobby obenga en direct. Donc lobby dimanche lobby 10 juin. Qu'est-ce que c'est là? 10 décembre. Lobby le 10 décembre 2023 et à 15h heure de Paris ou heure de Bruxelles. Toi heure moko donc 15h lobby bobomba mituna ni to bom to zalango pour que tout n'empaka matiki akokundela biso bobiso. Voilà, tous les importants, c'est que mon but c'est d'alité, tout ça bakité, tout ça c'est considéré comme banyama. Comme nyama zala bouyete. Mais banyama musu bazala bobango. Ako ningata sa ba grimace macaque, ako sa ba geste ndenge moko te na gorille. Bango bazala ram moko, race moko, mais basa ba geste ndenge moko te. Éléphant azala façon na yi ya kolela matiti, ya kotambola ke antilope. Baza race moko te. C'est-à-dire que bango nous sommes considérés comme banyama, mais nyama na nyama bazana rana bango na ndenge na bango o ba vivaka et c'est que na biso to le kakuto banyama to vivre sur ko le kabado ko sanse banyama sika moko et si bakate ba ko le que non biso to ko vandi sika moko na to ba ko bundaka ba ko yo karate biso pe to na culture na biso lo to ko kundola yango nyoso. Matondo na like na bino matondo na like na bino bandekolo o baza kolanda biso na sikoyo na tango yo ba like na bino les nouveaux abonnés merci bo bakoti malai boso na chaîne na biso nzamba pambola bino o ezali chaîne et bimisaka makambo ebele o esengaka na biso to yeba yango. Alors, les gens, ce moment ici, bazali, nakati na perturbation, nakati na mitu na bango, ya koyeba, nini bakosala, pour être rendez-vous na bango, et ils allaient prévu pour le 20 décembre 2023. Il faut pour na bango, bakende. Ndekomora lobi, bakati son. Est-ce que soit ils allaient, to ils allaient te? Bandeko tona pour savoir pour répondre biso est-ce que vous avez biso ou te ndeko liba katison maman le sako na lobi so ezali malamu bravo nani sunde komi balé bozo c'est la biso so ezali malamu te so ezali donc voilà badi banga mato alobi ke bakatison voilà badi banga et pas na onde bakatison et pas na biso so ezali malamu matondo allez to continue. Voilà les élections. Aujourd'hui, nous allons faire, il y a grand secret, top secret, tous les agendas cachés. Ces agendas cachés, on va bomber les bisous, on va les binoter, agenda caché, nani a bombé agenda caché. Et ça va politicien congolais, on va tambolaki, na mukiri mobimba oluka pouvoir. On va tambolaka oluka pouvoir, na mukiri mobimba. Et ben, on va bomber agenda caché. Agenda caché va bomber pour la nini, pour la kosala mabe na biso ba congolais. Mais pour la nini ba biso ke bana bolingo na biso. Mbo ki mo konze baza ko luka bazwa pour ba bele ko le Congo. Mais bango ba bombi ba agenda caché pour na esala epesa intérêt na ba o ba de ba nuire Congo pour la nini. Voilà les combats sur le Congo. Alors là on dit que sont tous des candidats des étrangers. Ba candidats des étrangers bango nyonso. Monter madame ya biso azatepo Félix Tshilombo a levé la vérité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous devons savoir que non, il y a le qui biso la vérité, a le belanga yénani que non, Félix sur la vérité, o ya que de solo là, na kati les États-Unis d'Amérique. Oyo sola qui les États-Unis d'Amérique na ni bateau concile atlantique Peter Pan agenda ni bayo kanaki o ba sola qui peut être ba kosa biso alo nde ko lo soke pa na yo. Bonjour papa Sara. Oui, tu en direct au niveau de la question que tout n'a pas bandit sikolo. Élection au Bimisa Mobulu, tout boycotter en gros, tout boycotter l'élection, pour le la chaîne, tout boycotter l'élection au
obimisa mobulu obimisa kandida na biso okoza te banda bakobimisa mobulu parce que bana occidentaux américain na baeuropéen baza mpe basala mobulu lokola Côte d'Ivoire donc wataka na biso alele kwa Katumbi wataka azali Katumbi so azali Chilombo donc to boykote élection wana koprêche to boykote élection wana matondo eyokani voilà bandeko tango toza koloba butu na moi mais matoyi mangongi lelo na Kinshasa na 4 coins ya Congo les gens se précipitent alata polo azwa candidat na ye bakoki kobundana likola bacandidat onga 20 onga 14 onga 26 onga ibo bandeko nyonso bango nyonso bazali candidat des étrangers kobanda na Félix Antoine Tshilombo koya na Fayulu koya na oyo nani Matata Mponyo kokene na oyo bakobelela le Burundais Mukwege kokota na oyo bakobelela le Juif Soriano kokena oyo bakobelela ba étranger bango nyonso des candidats des étrangers ya biso azate ebongo biso tuzokowelela nini bala mama bana mama Congo tozo kokufela nini na makambo mboka ko ya biso comment ba imposer biso système bango bazo kosala esengela biso to telema po ete to benga na bango nyonso esengela biso bana some kolo Congo to telema lokola moto moko mabele wona za biso mabele bankoko na biso to benga na bango eloko ozela kuna ezate o sangani le contraire ozela kite na 2006 na 2006 tato ozala ko bio mamo ozala ki wapi naza ozaki na élection ovotaki matoto ozalaki te na 2000 comment on appelle encore 2011 ovotaki résultat nini nkato ozalaki te na 2018 ovotaki te résultat nini nkato so otuni bango c'est vous hein c'est aucun niveau européen otuni bango non mais vous avez voté hein ce n'est pas nous hein et l'autre bimi non revendication moi je revendique candidat élu la vérité des urnes c'est la vérité des urnes allez-y prendre et tata on va le biso que na comprendre qui va vérité des urnes on les a le kuta bango baza ko arranger na makambo tout balobe albe biso te ato compter au district biso ya madame nani azate voilà ma secret ezali ebimi nyonso ke bayokanaki na Genève bazalaki bango nyonso na Genève bazalaki na kati na Atlantic Council bazalaki na kati na Nairobi batambolaki na Afrique du Sud batambolaki partout na kati na Belgique na Union Européenne koluka pouvoir bayokanaki nini na nsima ya pouvoir wana bakoro nini basinyaki pasi na yo pasi na nga oyokaki to oyokaki te donc matondo epai na yo oyo kolobaki eza pas etali yo vraiment ngai eyokosalanga pasi je dis tout le temps triste à vos enfants et si vous les parents vous ne comprenez rien je vois très mal comment bana bino va comprendre quelque chose soki bino baparents bino baboti bozokoka koyebisa bana na bino te oyo bajeune baza condamné à souffrir condamné à vivre dans ma misère parce que bazangi éducation baza koluka information te bango bazoluka kotana balia libumu eza pasi nzalezale alors éducation nini bokolakisa bango nani akomisa bango bapauvre po ete lelo babanda kodépendre bakende kokemande komandie auprès ya baguru na bango kaka bato wana oyo bango bawela lelo bakende kovote bango bakaboli bakan mais nyonso wana na intérêt ya baoccidentaux matondo na bino voilà bandeko il est temps que chacun de nous be na Congo ya solo ke tokosenga na bino bamingi oyo baza conscient bravo c'est vrai que to critiquer tout le monde je sais que parmi biso il y a des gens qui sont conscients on va ça comme ça pour transmettre le message l'information aux autres. Bravo, merci aux Congolais qui sont déjà conscients en ce moment-ci qui s'occupent pas de ces problèmes d'argent. Merci à vous. Et alors l'équation dans ici au malheur aux autres. On va éviter que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et à l'ère du verso et on continue à vivre comme le bateau na ère ya poisson malheur la binopoté ya solo et de l'austo comme la binoté alors voilà bateau garder bien leur comportement c'est une image où ça passe comme on a solo il y a des gens oyo baza na kati na distraction to c'est dans bango ba bima na kati na distraction mais ba limité ba préférer ba tika na kati na distraction oyo
Monguna Asalaki, en Otolobake, oh peuple congolais, pauvre, pauvre, pauvre artificiellement. Vous êtes pauvre artificiellement. Nani a créé parce que ma bénie n'est plus riche. C'est une image de l'eau, vous voyez que tous allez plus que Qatar. Vous tirez la titre, le peuple congolais doit aller plus pauvre que ma Qatarien. Alors on se pose une question, et où tu vois? Donc c'est les autres, Basali, tout que tous à la pauvre là-dedans. Dans le comportement, dans la façon comme on est là, parce que Batouana, en esprit, va aller développer, en esprit, et bazo salamoussala, bazo pour laisser la population, mboka na bango, bazan et là on va longater, mais bazo la samokil bazan riche. Mais la biso, plein ya malonga. Nous seulement comme samokil, pas la biso, mais biso, comme vous savez, pauvre en esprit, et l'esprit on a, et il biso tous à la suite. Comme si nous sommes pauvres artificiellement, donc comme nous sommes obligés, condamnés de rester pauvres. Nous avons créé un Occident que nous sommes pauvres. Nous avons facilité les locaux, autant que les politiciens, les pasteurs, tout ce monde-là. Voilà, nous avons le Congo, et c'est la biso, na bino. Tout le monde a quatre pauvreté, on a oyo basalaki keto komanango, boyebi bango, bango nyonso o ba créaki situation au toko vivre nango lelo na kati le Congo. Alors, passez le message à ton frère, à ta sœur, le bele que non, ntango fweni oyo essayez la biso to longwa na kati na boumou na kati esclavagisme oyo ba yela ki biso pa ya bapaya bazo ko s'imposer wana ke to ba garder biso na état wana oyo ya pauvreté pour été to s'en sortir te mais ngana yo c'est ça ndeko ke ndeko to comprendre bazali du coup na kati na plan wana to éviter ngo to tomboka po to bengana tout ce monde ko tomboka. La révolution populaire, tout ce que moi je demande à chacun à préparer révolution populaire pour que tout le monde, tout ce monde sauf personne. Okingaï Manamo, Okingaï Tolbi que non, papa sera comédie et talio. Voilà, et là on dit aussi là, détournement, vol, et aussi la terre, parce que tant qu'on va dire bateau et moto et moyibi va benga balobake moyibi a ko changer quand jamais caractère to comportement na ye ata o critiquer ndengeni ata o kineli ebele pour na ye na mutu na ye segeli kaka yi et là comme monsieur salita comme société non na yibi mingi na tike yote bien kaka ayiba donc le seigneur biso na bino ndeto luka wana oyo nyonso bazoyiba comme si Congo ne sera pas comme de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la bango? Donc il faut le mettre à l'écart. Donc bateau kaka jamais kotika la bino tant que bon profiter na yango. Compris la parole, les gens disent que tu es voleur. Tu es volé quoi? À qui? Non, ton visage. Tu as une tête de voleur. Pourquoi je m'en tête de voleur? Ton visage. Ils disent que tu me voler. Il y a des gens, quand ils te voient seulement,
Tu n'as pas voulu. Tu vois, dès que tu arrives, il commence à sécuriser tous les biens. Parce qu'il a peur. Voilà. Voilà, Bandeko Bana Soumeko le Congo. Alors, voilà, Tarotako le Baka Bandeko Bako Yeba Kate, Nintako. Okonyango ka Congo na enani, Toloba. Mokonzi ya mboka Congo na enani. Emo ya mokonzi ya mboka Congo na enani. Jean Robert. Moyebi ye. Président de la République ya mboka mobimba Congo na enani. Voilà. Président Jean-Robert, c'est un voleur, il y a secteur, Jean-Robert, Asilisama Bata. Donc les Bata, Batu et les Kate, Sosamote les Kate, Jean-Robert, Azar répété la quartier, voilà, Bapesi Félix, Anton Chilombo, Kombonaye, Jean-Robert. Voilà, Bandeko, Yaroto, Kolubakake, Batu, on va changer. Est-ce que va changer vraiment que le lobo peut se confiance encore? Pour être yibaki et coquinante pour avoir que mbokango na joie qui a mon ekokutango et kufa na yango et là on yibe sate mais ba yibe des milliards et pour mon bureau tikié pour le que te to pese encore chance pour avoir moi mboka est-ce que moi mboka o ya yibaki ba milliards ba yibaki ba zongi cité à promettre bureau à ko zongi ça to ko zongi ça la jeunesse c'est à vous les jeunes. C'est à vous de comprendre cette histoire. Quand on vous distrait, moi Namboka, on n'a pas besoin de ça. Il se cache là-dedans dans cette histoire, moi Namboka. Les rabbins de tourner le bien public. Il y aura bien fond, est-ce qu'il y a des gens qui ont c'est qu'il y a tout ce que vous a promis, nous sommes promettable à réaliser à tel loco mon côté. Bon, le bénin qui moi Namboka na nini. Oh, le moussoussou. Bon, on va arrêter tout pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Sola, non juif italien, zambien. Cet homme-là, Azraki n'a fond dans le rôle, il y a un jeu Makasi na Kati na Tanzanie, et pardon, na Kati na Katanga. Na Kati na Katanga a détourné tout, a foutu tout en l'air. Jusqu'à présent, les tracts où il y a Katumbi, ils ont continué de détruire le Congo. Et je vois qu'en biloko ya biso mabele na biso ekende nango na Zambie chez eux ekende nango na Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a bolingo ya Congo qui a créé quatre de Congo bonisonné bana mama Congo bonisonné nani ya malamu bango azate Fayulu bobeto to voter ta Fayulu so azaki malamu pour nani lelo tchango comment par terre. C'est lui la base. Oh ya dit tout ya tchango oh ezaki na force que lelo to ko ke na bana tchango to te sauver, Banachango, Bafaiblissa, c'est Fayou le Bosip. Est-ce qu'il y a un bon pour le blême de la vérité, pour la Sinac la gêne. Voilà, Bandeko Bana sur le Congo, il y a sur le terrain. Ceux qui toquent, la Bango, Nakati la campagne, la Bango, Union, Saraka, la Mabélé, le Congo, pour découvrir que vraiment, il y a des choses qui se au condimate. Bandeko Landanano, inconscience, ya bateau, oyo, eza pour ça, la Nakati, le Congo, Bandi, Nakati, la ville, ya Kinshasa. Regardez-moi. Tant que le Bandeko, bon la Boussala Bandeko, bon ce Bandeko na Bino, Nakati na Koufa. Beaucoup imaginez. Groupe ya ba chef coutumier, ba outi ba Congo, ba outi quelques-uns, ba outi no ya Kinshasa, ba sangani na ville na kati na aéroport, ba lobi, oui, bango, ba ko nani Moïse Katumbi. Bandeko bota bilo na bango makasi, bota bilo ya bateau. Est-ce que bateau bazo mériter tout monini? Bateau to la sabino sikoyo, bazo mériter tout monini na koko ya biso, pour être basangana, pour la mopaya. Quelle punition, quelle bango ko za réserver et pas ya nzambe o ba koko na biso ba belelaki. Le candidat numéro 3 quoi. Donc quand l'élection nous sommes on va mettre les airs bango et ceux qui vont se ranger on a le futur président de la République c'est que la soirée a quitté. En tout cas merci beaucoup, vous avez déjà arrangé, vous avez déjà la terrain, donc Canadien qui les oinga on va dire Canada Zokita Canadien ailleurs surtout que Makolo Mabélé
bapesi mapa moli nyonso mpa me makita mbula mpe ezalaki neti kita mpo elongola babiloko nyonso ya mabe. En tout cas, merci beaucoup de chapeau, à tout à l'heure. Voilà. Bon, mona makambo ya boye, bon, mona batulu ndenge nini bazo conduire tout un peuple en erreur. Comment batulu ba mendiant lokola boyo ba komona ke eloko bakosala kati na ekolo Congo ezali mpona intérêt na bango epe moi. Est-ce que lobi l'air l'état lobi ekokoma sere ebali ko po ete bakanga bango ebongo bandeko non qui a raison comme ça. Mboka nini badedisaka wana bapaya lokola Moïse Katumbi oyo ayebi mokemo bimake aza ya biso te son botala. Voilà, bandeko eza ya pasi na mawa ya vivre la situation ya boye po ete biso moko bana somo ekolo Congo toakoyeba mozindo ya makambo oyo toakolandaka te bamosusu bamanipule bango babengisi 2-3 balale tokende kosoutenir bakei kosoutenir eloko bake kosoutenir bayebi te. Alors tokei campagne na kati na mboka Bukavu. Je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire il a voulu se comporter comme Adolf Hitler. Ayant de viser expansionniste, je lui promets de finir le Hitler. Voilà, mensonge. Et c'est l'accord de la zone de Kisana. Bakoko fingana, bakoko le balé okota, non, c'est une façon de les avoir. Faux. Tu peux, tant que chez lui à la maison. Moi, je suis à Yénanda, na entourage na Yényoso, c'est l'autre de Kagame. Bateau, nous sommes dans ce mobile, bateau, tu comprends, moi, c'est l'Andaku, eza batuti ebongo aye alobela biso kete yende moto akolakisa biso ndenge nini oyo makambo oyo ekobomemisa mabele kolo Congo lokuta na ye nani première dame Félix Tshilombo tuti rwandais pas ndenge yela biso Moïse Soriano ou Burundais. Les raisons pour lesquelles, à un certain niveau de pouvoir ou de responsabilité, il est formellement interdit d'entretenir certaines relations ou de contracter un mariage dangereux qui peut se transformer en espionnage et influencer les décisions à la tête du pays en faveur du pays d'origine de l'un ou de l'autre. Et notamment en temps de guerre, la majorité des surfemmes se sont révélées traîtres et attachées à leur pays d'origine. Si nous reculons un peu en arrière, nous verrons qu'il y a eu plusieurs séances historiques de femmes qui ont joué un rôle d'espionne ou d'agent double au service de leur pays d'origine ou d'un autre pays, parfois au détriment de leur époux roi ou président. Prenons 3 exemples pour comprendre pourquoi les pays développés ne blaguent pas à ce sujet. Parlons de Anne de Boleyn, 1501 à 1536. Deuxième épouse du roi Henri VIII d'Angleterre, aurait été une espionne au service de la France, son pays natal, et aurait influencé la politique anglaise en faveur des intérêts français. Mais parlons aussi de Mata Hari, 1876 à 1911, danseuse et courtisane néerlandaise, aurait été une espionne au service de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et aurait séduit plusieurs officiers et hommes politiques français, dont le ministre de la guerre Joseph Caillaux. On se limite avec Wallis Simpson, 1897 à 1984, épouse du roi Édouard VIII du Royaume-Uni, qui abdiqua pour l'épouser, aurait été une espionne au service de l'Allemagne nazie et aurait transmis des informations confidentielles à son amant, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Notez bien que quasiment tous les présidents africains qui ont joué à ce jeu sont ceux qui ont travaillé au détriment de leur population et leur pays. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un président français en couple avec une femme russe, jamais en aucun cas. Un président chinois en couple avec une femme américaine, jamais en aucun cas. Voilà, merci, voilà la situation que nous avons aujourd'hui, la trahison. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ce pays-là comme première dame. Le résultat est là, les guerres ne finissent jamais. La Katina Nini. Et la Katina présidence,
Et de l'autre côté, Félix Adoko Sabina Sakanabino qui a insulté, c'est n'importe quoi. Vous avez information, quand vous donnez des choses pareilles, essayez de faire Bino. Pour la ligne, nous avons majorité la Bino, témoignage, on peut permettre Bino, il y a solo, la vérité c'est ça. Nous sommes là, on vient toujours avec la vérité pour vous aider à s'en sortir, pour s'entraider à s'en sortir dans cette histoire parce que les gens qu'on croit que Bazar Wana parle comme hasard, non, Bazar hasard Wana te, il pour la ligne, Bazali Wana, et Nabesika Wana, pour la Moussala Oyo, Basengela qui pote, Basakana la Biso, Biso Moko Babolole. Voilà, Bandekova Soumekolo, comme la Kanisi. Pour comprendre l'histoire yango oyo ezali kosala kelelo Congo ezala toujours na katina kibozoba na kibobolole pour ete bandeko na biso epele baza koyeba te rôle nini bapaya baza kojouer na kati wana surtout chez nous en ce moment là avec la présence de Nyankero à la tête de ce pays là boza koyeba te pour nini Asinesaki akende kopesa l'officier supérieur militaire ba diplôme pour nini ba service de renseignement nyonso eza na maboko na ye eloko naza kosala voilà ba bolole ba soda oyo ya mikolo Congo ba na kati na distraction baza koyeba te quel rôle cette dame la joue na kati na Congo soli pasi na mawa. Alors to continue toujours na kati na élection campagne na kati na mboka na kati na mboka mbandaka na kati na mboka mbandaka eloko nini eleka kikurezo leka kuna na campagne parce que bandeko ibele bake kuna tola na mama moko na kati na mbandaka la moni boto la na biso bandini no la na biso le kutape leki on a dit kotangi na nyingite bana na kati bandako politique la kati bandako mama la bana tout ça la politique parce que on est politique dans la mais on a vu ça na Congo na moni ko ni ma là on va bandi mais biso tozosufre na bana na mibali na bakoko tozomona moto moko azota biso kaka siko bomoni mboka baya kosala pouvoir okuna bandi kolanda biso toboyi et donc ça la base au lieu de ça maïga donc il y a des choses mais naïvi on va mettre dans la vie par rapport au monde que les mais si quoi je les cacher comme ne pas moi, tout cas, à un moment où je cherchais la position. Le problème, là, il n'y a pas. Autant il va beaucoup encore, papa, comment on va nous lâcher. Il y a une salle dans le bateau, la bichot, hein. Ma délai, c'est ce gars-là. Et ça, bichot, hein. Pour la nuit, il va tourner la balle à la mboka. On a des bamboka, hein. Et ça, ça venait à bana na biso le bagala botami awa bayi so faire ni ngati ya komete na buti ngodo na matena sanwe bayi ya ne ba ka na matu ya kana so tambi na matena sanwe na sanwe sanwe oza kama kwa kulima la kwa kwa kata ni la dola na vile za mwishe na vile za mwishe kama bwana la distraction na bango polo moko c'est que tout dit que on va la posa na ngai c'est la bana Voilà, là c'était la Katia Équateur, la Katina Mbandaka, voilà maman Alexis Baro, vérité. Oh écoute, ma jeune bazar, on a baillé, écoute, vérité, on a, et comme on a maman. Voilà, il y a solo que tango et koki, oh ok, et c'est la biso, tout le katoye, babanguna et kolo Congo, bazali banani, oh ba, kosala ke Congo lelo, et tika la sima.
na kati na mokili Kongo etikali nsima po ete bandeko mingi oyo bana kati na ekolo Kongo balingi te ke Kongo ebima wana po bango bakolia wana mpona kokosaka bandeko mosusu na ntango bakokosa biso bakosa bandeko mosusu bango baza koprofite kovivre na lokuta oyo bandeko mosusu bakonyokomaka nango. Alors esengeli na biso topase message na bandeko nyonso bakomprendre ke makambo nyonso po esila esengeli na biso tobengana bao nyonso bakolobelaka biso ke baa bapoliticien baza ya biso te baza bato esengeli tobengana bango libanda. Alors tolanda Tu ne peux pas laisser un pasteur parler avec ta femme longtemps, tu ne maîtrises pas le contenu de la conversation. Jamais payer les prix moi qui te parle. Vous avez créé des divisions. Quand vous êtes dans la moi, je suis là pour donc, c'est un contrat. Alors là, il y a eu la communication dans le couple. Moi, je vais le remplacer les choses. Comment il va passer à serrer? C'est pas la serrer. Nous avons sur la vie de balai, les amis pas. Maman, peut-être, c'est surtout comme moi, c'est un salade à tes amis, c'est un salade. Moi, je suis là. Voilà, Bandeko. Alors, on enseigne ça chaque jour, mais epele katina biso balingo bima na katina prison on a été au Bakanga Bango et voilà la situation. Aujourd'hui, il y a le pays ne marche pas. Pays ont marché tel qu'on est à religion. Pays est par terre. Et maintenant, on va faire pouvoir biso royaume d'ici. Il faut donc qu'il y ait la lola. Pour la bango, maman bon le côté où ils apprennent mes amis de comme kili. Biso to se préparer quand dégagner to ok lola. On dirait à la clé à porte ou à l'escalier pas comme matana. Aujourd'hui, Mbok est calissima. Biso nous sota ko lelaka. Comment nous allons cette histoire parce que Mboka est à la quatrième boulot. Alors, le nom de Belé va dans la Qatar, va qu'il partout dans le Dubaï, va qu'on se fait la cara Mboka. Mboka. Nathan Mboka qui ne fait que le mot entre les autres, va pouvoir écouter mon mémoire. Va on so, va me makaka sur la Katina Qatar, na Katina Dubaï, pour être cool les allées Mboka, on le na bio. Nani atonga Mboka wana, Nzambe mutatonga topé batu oyo bazaki naza na kati na gouvernement le kolabino. Ça c'est la question que nous posons maintenant à Félix Tshilombo et Hippolyte Kanambe pour aller à la pouvoir, pour aller à la pouvoir. Ba jeune belé na kati ko le Congo wana ba yebe le côté. Ba ko se contenter kaka ba pesa ba lipa. Ba se contenter ba pesa ba ka bière. Ba me tiki le ba ko ba pédé. Bah mais tu ne comme lesbienne, bah comment nous faciliter pour la ligne pour bana choisir Moussa les athées. À l'origine nani, bah politicien. À l'origine bah nani, bah pasteur. Bah on va à l'origine. Tu sais une image, tu parler les lots na Dubaï. Tu qui na katina pardon na Qatar. Voilà et là on est déjà qu'on déclenche le reportage na Katia Qatar. La famille possède 8 voitures. Une Bentley, une Rolls-Royce. Il y a 1 milliard de voitures. Beaucoup de voitures. Ça veut dire que les garçons conduisent, la fille conduit, la maman conduit. Pour faire les courses, pour aller au travail, il faut la voiture jusqu'à maintenant. Comme tous les Qataris, toute sa vie quotidienne est en quelque sorte sponsorisée par l'État. Pour commencer, une fois les études terminées, l'État vous offre un terrain pour faire construire votre maison. Alors c'est l'entrée agencée par Amina. Je l'appelle le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Extérieur. Des Affaires étrangères. Ici c'est la salon familial. Ensuite, pour financer les travaux, les Qataris ont droit à des prêts à taux zéro sur 20 ans et sans condition de revenu. Ici c'est la piscine. Le jeune Bolanda, C'est la piscine vide pour l'instant parce que Bolanda. il y a une fuite. Je suis en train de réparer. Encore plus inimaginable, les Qataris ne payent ni l'électricité ni l'eau. L'État prend tout en charge et donne à chaque famille tous les ans son stock gratuit d'aliments.
une carte familiale, moi et Ali, et même mon enfant qui est bien marié, d'avoir 100 kilos de riz, 100 kilos de farine, un carton de riz, un carton de lait, 100 kilos de sucre pour chaque famille. C'est des aliments qui sont supportés par l'État, les aliments de base. Et quand il s'agit d'éducation, l'accès aux écoles internationales les plus prestigieuses et onéreuses est totalement gratuit. L'État a créé un gigantesque campus appelé Education City et fait venir des universités américaines et anglaises renommées, ou encore HEC Paris. La précarité étudiante n'existe pas. En plus de leurs études, les étudiants qataris reçoivent chaque mois entre 600 et 1500 euros pour leurs loisirs. Wow. Les professeurs aussi sont choyés. C'est ma maison là-bas. Un prof, ça démarre entre 5 et 8 000 euros comme salaire avec l'ancienneté. Qatar maintenant c'est le 3e pays mondial de l'éducation, le premier pays. L'éducation c'est tout gratuit. Tous les jeunes diplômés trouvent un travail. Il y a 0,1% de chômage. Ah. Voilà. Babololé. Boton sur l'église Meké. Boton sur le parti politique Meké. Bino ne soit pas politicien. Bino ne soit pas pasteur. Nani na kati na bino ko Belangai. Qatar côté richesse. Ce que vous voyez éviter. Qatar wana et petit Congo de l'autre côté. Pays pauvre. Bana pétrole Qatar. Yo na pétrole, cobalt, coton. Nyonso oza nango na kati ekolo Congo. Bololé na mutu na yo. Zoba, idiot, stupide. Tu es en train de suivre ces idiots, bandits, des politiciens congolais qui ont voté. Bon voter pour ça là, on a salaté dans 5 ans, ou à salaté dans 13 ans, ou à salaté pendant 60 ans. C'est ça. Maman, vous comprenez? Comme Libye, et à de l'autre côté, Libye, quand les Occidentaux vont les élections, les deux grands démocrates, à détruire Libye. Libye, c'est là qui était la Libye, il y a la Libye au monde réfugié, à tiens aux arrêtés. Comme on attend, on soba oyo, Tintin oyo, juif oyo là. Nicolas Sarkozy, au Burundi, au Boma, colonel Kadhafi. C'est textuellement Kadhafi en canne pétrole. Mais Batou Batou tourne dans mon kid, Banama Congo. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Chouina au finga, bino, c'est tout à fait normal. Parce qu'elle a mis tout le présenté. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Bisona bino, na bandeko, tozana bino awa. Bota mboko, elle est l'autre côté. Tant que vous avez pour la bino, pour le lobby, yo, aujourd'hui, Kabakate na kwente, ou escrocate, ou luko comme a comme mekate, ou l'a pété, ou la bina kana stala le kete, sur Jingali, ou yo abelengi, ou moi, ça s'en a besoin de couper ça ou bazate. Bazalité. Kuna bazate. Bazali, donc plonger dans la spiritualité dans le fort, trahison et zate. Est-ce que vous avez dit vidéo est servir bino? Est-ce que vous avez belé au bas que vous avez Luka Yebisabandeko? Surtout la jeunesse. Vous avez 30 ans, 40 ans. Vous attendez quoi chez les parents? Vous attendez quoi dans cette place-là? Tu as combien de chambres dans cette maison-là? Tes enfants dorment où? Chambre. Quand la chambre est dans le salon, on va tomber. C'est la nuit, montant en position. Quoi? Bien, on ping, on va respecter la vie. Comment ping? Si on a dit que vous avez retourné la police, si on a dit que vous avez retourné ba prometa ki binote albaki ke soki to ye policier no sa ozana voiture na ye akozana ndako na yo wana pela mundu ko peta ka bato pote non pour manifester te
les ordres mal donnés va respecter à monter. Mais pourquoi vous respectez ça? Les sons au partager vidéo, partager dans les nyonso, oyo, ba éviter qu'il y a solo makambo, et on les canacate na mukili. Bon, mon yamo bilo moko, ngamu na lobakite, ngamu na lobakite, ngate, ba momo bazo témoigner que l'État supportera tout na Libye, et c'est là qui peut néguer wana. Bazaka na pétrole. Pétrole. Pétrole na ba peut l'équipe à yoté. Il y a plus de Congo Mobimba, n'a pas pétrole. Congo Mobimba. Équateur Mobimba, pétrole, na pétrole. Bandundu Mobimba, pétrole, na pétrole. Ba Congo, pétrole. Et Mande Kobana Semekoro Congo Nzambe, Nangai, passe. Passe Nangai, c'est-à-dire que na botama na botama na bandeko bazoba. Passe Nangai Angoana. Mais on a qu'on va bango, ba beta wokara, mais bo beta wokara likamute, ma beba na bilo ba futango. Ba na bilo ba konte ko futango, ngana za kolela. Parce on a kolela, on a ko bele na Nzambe, na le bila ona monoko nini. Nzambe na le bande ko na te abande ko ndenge ni. Pour que tout cela moko l'esprit révolutionnaire que to benga bateau ba kotibiso trop. Pour na nini bateau avali na 8000 km. 12000 km. Mais on peut plus sa mission ndema. Commandement, fais ça. Fayoulou, tu dois faire ça. Et Mosito, à quel moment là, allez, attaque comme ça. Et Matata Mpono, toi, tu dois faire ça. Et quand tout le monde essaie de faire ça, Félix. Félix, réplique comme ça. Et Félix, des 5 ans, bon, ça va, tu vas faire ça. Tu vois. Bandeko, c'est ça le agenda caché. Oh, tout le va quitter. Tout le va quitter. Tout ça, Koloba, toi, comme on a tala bandeko, la bino, chef coutumier, va saigner la bango, va battre la mboka bango, la ko batala ko, bango bina kapo, va payer sa bango, 50 francs. Bako, et tandis que, montre quoi, la tout il faut la banga bango. Il faut respecter bango que, oh, chef de terre, chef coutumier, là, je ne peux pas, Ngamo paya, là, il y a c'est ma chef. Zambi. Mon paya, Abin Sabino, ma chef, bon zélaïe, pour taper Sabino, attaque 5 000, attaque 5 millions de dollars, 5 millions. Mais ils ont la valeur de la binoté. Nous avons mérité plus que ça. Il y a des fois, il est et dès que l'on a franchement on a dit non vaut mieux na soukesi na souksaka na kata pour te bande kozo ni non le sous o dans le baté o to le baté ni ne to le baté sous pour te mieux sur le bama boyo kango bobeta mo kara et quand vous te bobeta mo kara et ça continue on verra bien la suite. Allez toke na katina mbuji mai wa balengela. Wana kati na mujimai bako revolte pona nini bako revolte ka pona nzala na kati na mujimai bako revolte pona nzala ya masango po matisi masango comme na 100 000 francs congolais c'est que masango exagère pas non biso ka kolia mais bazo be ba revendiquer misala on va revendiquer que social na bango oui masango là le social. Mais en réalité, bah revendiquer que vivre par exemple mener en quoi on mériter en autant mériter plus que ça. Mais bah on va revendication le bien la politique peut-être au voter à béton. Mais béton on a incapable à nourrir bango. Là-dedans, vous comprenez? Ah il y a pas si na mawa il y a comme on a makabuto comme on a oyo. Nous avons un sérieux problème. Nous avons éduquer bango autrement. Alors, tout le na katina mboka, na katina kivu. Solo ya ndeke na lebe bino boko mona yango.
oyo totieli bino yakanisi bandeko bolanda audio oyo tobanda na audio. Maneno hii maneno ya ndege ilifanyikana pale ndege walikuwa usiku wa leo, wanaenda kuita na ndio mapare na ile inayoona kumguru ndege na pare ndege wana komena kati ya Europe ndege ile tunajiuliza kama ilifika kwa namna gani, tunakosa kama maneno yenyewe kwa namna gani. Walimua Tanzania 5 kilomita na nene ile shefu wa 5 akaituma hata kubila sheferi sinafika njo wanamutana Sefatini moto ya bazwa ndeke bakene na ye na bureau na bango. Bon voilà, alors Tolanda l'histoire ndeke. Ndeke na appareil, ndeke na bague, et voilà ndeke akwei, et bango, au bien de se méfier na ndeke wana, pour azali ndeke ordinaire te, et bango, parce que ça kana ndeke, baga ko simbe na makon sa même baga. Bandeko tanto te kabino to bandeko, bo bandeko to zona bitumba. Bitumba wana, to zona bitumba na ba pa ya boksida. Faut ba silisa biso ba boto la biso mboka. Mais bato to te ya lokola ne ni balingo loka to te ya bandeko te. To lobi esuki. On vient passer le message de bandeko. Non, bandeko, bandeko il y a même un insecte ou un moustique mécanique, moustique qui a empoisonné bateau. Mais il va créer même un moustiquaire. Moustiquaire sali en Afrique et là empoisonné. Pour appeler ça comme solo que na kati l'Équateur va moustiquaire wana kabola alors ndeko na bango moko akoute ko et ko inase alors bango balobi non le temps soyez bakende na ye l'hôpital bazipie moustiquaire wana ebembe ezali koningana te côté ezali donc c'est-à-dire que ba constater que moustiquaire wana ezala ba produit moko chimique ya makasi na kati ya moustiquaire ndenge ni po bango corps moutiko ko varié na ba temps ba 25 ba mo peut ba constater que non moustiquaire est protégé moto mowe moustiquaire tant que le baké tona bitumba ba o baza au gouverner mboka na biso Afrique baza batute baba niama ba bibwele ya batolo ba ko tinda ka bango ba bomba ndeko na bango pona mbongo ba pesi ba mbongo 50 millions na nino yo ay to ko ta ba produire pour la koboma bandimi ba pesi boye boko ta bango bandimi mais ba yebite ko ndela ko pesa bango ba papier mais plan na ye pour exterminer la population na biso et la population ngo auto défendre et c'est la biso ngai na yo to passer message pour te ba comprendre yo na ngape no message na vandi nanga et zalta na match à football zalta na théâtre et TikTok ndenge ni yo important ya ko tida bandiko pote o sauver ba vie ya bato au lieu de ça.
matondo. Voilà la situation oyo ezali koleka kuna na kati na mboka Kivu, na kati na Nord Kivu. Voilà la situation oyo eleki kuna oyo bandeko bayebite. Alors quitte à vous ya koyeba ko partager message na bandeko ke tozana bitumba sérieux na bato wana to senge na biso to telema po ete to bunda bitumba o so bozo katika ma seki a papa mama ngai na lobaki na lobi eleki bato ba kokufa ba bandeko na biso nyonso. Donc eza pasika na ngambo te eza pasi na biso nyonso. Alors toke na Nord Kivu. Voilà la situation de bandade na kati na côté à chacun. Les solo bandeko bato bazako lela bazako ebate wape bakotia lokolo nzoka te ezali plan oyo ya banguna batieke ba créer chaos avant fin année pour être avec la biso que le 8 décembre MONUSCO va quitter le 8 décembre communauté Est Afrique va quitter. Voilà motazo le la vol sauter ni un babalisco kaka mobulu na quatre coins ya quatre mabele Congo. Allez-y comprendre tant que le matin nous avons de sérieux problèmes na bandeko mususu bazako comprendre té. Alors c'est à nous de savoir. Alors tokei na kati na mboka France bolanda document oyo. C'est fini. Poutine s'est levé finalement, je vous assure que maintenant la France va lire l'heure. Ne soyez pas étonnés. Poutine a déclaré que cette fois-ci que la France le veut ou pas, la décision est déjà prise. La France sera définitivement déconnectée de l'Afrique. Il n'aura plus aucun traité avec l'Afrique. Alors si tu es africain, écoute bien ceci. Ton jour de gloire est arrivé, donc partage cette vidéo pour que les autres aussi puissent le voir. Ne soyez pas surpris. À l'heure où je vous parle, la France est en train de chercher un lieu de refuge. C'est fini pour la France. Poutine a organisé une réunion de la prise de décision entre la Russie et les pays de l'Afrique francophone. Poutine a convoqué le Maroc, le Mali, le Niger, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon et certains autres pays. Ils ont décidé ensemble à l'occasion de cette réunion de couper tout lien qui relie encore la France et l'Afrique. Aucun pays n'aura plus affaire avec la France. Poutine a déclaré qu'en 2024, tous les pays qui ont assisté à cette réunion disposeront leur propre monnaie. Poutine a constaté que trop c'est trop, la France est en train de ruiner l'Afrique. C'est pourquoi ils ont décidé ensemble, avec l'aide de la Russie, de couper dorénavant tous les liens qui existent entre la France et les pays de l'Afrique francophone. Alors si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi seul, parce que les autres aussi en ont besoin, et n'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, merci. Voilà, bandeko bana someko Congo, le monde bouge. Ce monde autokobela, monde multipolaire est déjà en action. Yose la Katina Congo Kinshasa, tu attends encore, tu penses encore que le monde unipolaire, ou yaba américain, ou yaba canadien, yaba belge, yaba allemand, que ça toujours le monde wana, bazo kosabino, vous avez l'information te. Voilà, toujours wana pour toi sabino que information et bombami awa, toko bimisela bino ya nyonso, pour être nyonso wa kosaki bino que oui, bango baza ba mettre ce monde, c'est fini pour la bango, maïl la bango nyonso et si donc baza na moment où en panique pour bayebi que et loko musuba ko sala katina na katina monde exacté ba plan na bango nyonso mondele oyo e ba o mindele ba tchaki lelo Poutine a neutralisé en nyonso. Donc Poutine a
le MC Baroké et le Komoko Tsusu vont compter sur l'Afrique. Et voilà, c'est pour cela qu'en ce moment je vous parle là, France et Zako tremblent pour Baïbi qui est comme la Baronioso, Babanoko Liaba, Yiba, la carte en Afrique. Et aujourd'hui, plusieurs pays africains vont comprendre, alors c'est fini pour la France. Donc, France, avant un problème, à éviter de s'en sortir. Voilà, ben, recommandations, mais qu'on peut la carte dans Irlande. Irlande, avec tout ce qui se passe dans la carte dans Israël, alors, les Irlandais, Batomboki, Botala, Negeni, confusion de côté la bango, Nakati na Mokiba. Irlandais, Balobi, pas question Balobi, il faut pas Tomboka, Pona, Oisa Koleka, Nakati, ya Irlande. Et bien, expulsé, ambassadeur, ya Israël, Oyo Azali, Nakati na Irlande. Le Palestinien a droit à sa patrie. Ayant enduré des générations de dépossession, d'occupation, d'oppression, d'apartheid et de violation des droits de l'homme qui devraient ébranler l'humanité. Ce soir, l'enfer règne sur Gaza. Gaza, le cimetière des enfants. La vie d'un enfant est diminuée. Israël vise à agir en légitime défense. Les bombardements massifs de civils, les punitions actives, le massacre d'enfants par milliers ne constituent pas une défense. Ce ne sont pas des réponses justifiables à l'horrible attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre. Le monde voit les actions israéliennes telles qu'elles sont barbares, odieux, lâches, crimes de guerre. Un moment de compte pour les dirigeants du monde, pour l'Union européenne, un test d'engagement en faveur des droits de l'homme, de la paix et de la démocratie. Nous demandons où est la protection du droit international pour chaque enfant tué à Gaza et pour chaque mère gazaoui tenant le corps froid de son enfant mort. Israël ne peut pas être autorisé à commettre des atrocités en toute impunité. Le gouvernement estime que les actions d'Israël ne peuvent être sans conséquences. Je suis d'accord. C'est pourquoi le gouvernement irlandais doit prendre l'initiative de traduire Israël devant la Cour pénale internationale et de renvoyer l'ambassadeur israélien chez lui. Voilà l'ambassadeur d'Israël renvoyé, expulsé la carte Irlande. Alors, mes chers amis, pour c'est en fait pour vous faire comprendre la situation de monde là pour tourner. Ce monde plus comme ce monde-là que vous avez connu, où il y a Kobanga en France. France, le lot a d'aller mettre la carte de l'école, la carte de l'Afrique centrale, la carte de la pays Afrique centrale, mais dans d'autres pays dans le monde, France n'a plus le pouvoir. Donc, c'est fini pour la France. Il ne va pas chez nous. Dans nos têtes, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est à cause de ces pouvoirs. Dit. Sur les alliés affaiblis, la carte n'a le Congo, pays les alliés riches, très riches dans le monde, mais aujourd'hui, comme le peuple le plus pauvre au monde, c'est suite et de ces gens-là qu'on appelle des serviteurs de Dieu. Donc, ça va faire par serviteur de temps de ténèbres. Pour la population. Alors, nous devons faire, c'est à nous de jouer la carte. Donc la carte que nous devons jouer, et nous doit contribuer à faire passer le message à nos frères qui sont là-bas que non, on n'a plus besoin des élections, on n'a plus besoin d'écouter quoi que ce soit de l'extérieur, c'est nous le maître de ces pays et c'est à nous de sort. Donc chassons tout ce monde qu'on voit aujourd'hui comme chrétien, comme pasteur. Pourquoi? Parce qu'en constatant que plus de 60 ans que nous sommes encore considérés comme des esclaves chez nous, les politiciens sont passés,
à tour de rôle, et nous, on reste toujours là, population toujours pauvre. Pauvre, comment on dit, pauvre artificiellement. Donc, ma connotation d'être des pauvres, considérés comme des pauvres, on a accepté ça. C'est ça pourquoi, parce que, on va pas pauvre. On va pas pauvre. Et, responsable et à pays, autre va confirmer, oui, nous avons rien, nous avons la crise. On n'a rien. Oui, la conjoncture. On n'a rien. Oui, il faut aller. Il dépend, il y a Fonds monétaire international. Il dépend, il y a Banque mondiale. Mais tandis que la Banque mondiale qui dépend du Congo, c'est le Fonds monétaire international qui dépend du Congo. Voilà la réalité. Il y a ce qui se cache. Voilà, on a bénéficié des bureaux de l'eau. Non, mais vous êtes tous des pauvres. Hein? Nous sommes condamnés d'être pauvres et c'est comme ça qu'on tire la pauvre. Voilà, nous sommes en direct, maman, vous voulez passer, vous voulez les carreaux, passer le message en direct. Allô? Je finis dans 5 minutes, merci. Attendons. Le Congo, c'est ça juste la situation que nous passons. De continuer à vivre cette situation, c'est le là-dedans. C'est la détermination. La détermination de qui? La détermination d'un peuple. C'est la conscience générale. Il y a moto na moto. Il y a biso nyonso. Il y a koloba. Enfin, moi j'ai compris. La bouton de l'eau, yoloba et sika ozali. Enfin, moi j'ai compris. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois tout faire pour conscientiser. Yo, papa, yo, maman. Yo, moko. On a devoir parce que on se la dit, on se victimise. On est là, non, ne pleurez plus. Qu'on est la thé. Nzamba lobi na ngai na bisabino, qu'on est la lisusu à partir na mutu na leo. Yo ne sala musala, on le conscientiser bandeko na yo, on baza kasi ya mapele yekolo Congo te, on va koba yisa ba oki baza ba pauvre. Tandis que ce sont pas les pauvres. Baza ba pauvre te za ba riche. Ba commencer à faire pauvre pour banga profiter na richesse ya biso. PIB na biso bango ba desidaka. Na biso bango ba desidaka. Ah. Bandeko kokamwa. Kokamwa ke mboko ba Congo, c'est les Rwandais et les Occidentaux. On va décider pour notre PIB na biso, pour notre budget à Congo. Que nous on ne fait pas ça. Non, c'est pas important. Allez, non. Et vous voulez combien? Non, bon, on discute. Ok, ça va. On va leur donner 16 000. Bon, on augmente un peu comme notre frère Samakonde qui est là. Pour mon aïe que oui, il travaille très bientôt. C'est le Rwanda qui décide. Imaginez-vous. C'est le Rwanda qui décide avec la France. Pour te PIB, fonds monétaire, le budget à Congo, et ça a combien? Plus de 120 millions de Congolais, et le budget de ce pays-là, ils ont un pays riche en plus. Est-ce que vous acceptez comment? Franchement. Franchement, est-ce que vous comprenez ou pas comme dans le rapide? Plus de 120 millions de personnes. Et de superficie à Congo. Autant de provinces cette créa. Mais les budgets ont voté pour nous. Et ça budget même il y a province Mogoté à France. Il y a État Mogoté à États-Unis. Voilà comment on a torturé. On a torturé une amie sur ma casse. Pour une partie de la boulot, les soba. Bisognos. Pour richesse ces accords dans le Congo, nana fixe à prix. Et t'es qu'à Wapi, nana soit Kango, et Kendaka Wapi, Moutaye Biazate. Moutaye évité. Mais tandis que la population, voyez, oui, Toteki, autant, et qu'il y a un mboka boye, Toteki boye, la caisse à l'été côté boye, va présenter Bilo, va présenter Bilo et le côté. Voilà, et si on va bien, on va boulot, va soba, Nicolas Kamonde Yango. Alors, c'est tout ce que je vous demande comme devoir patriotique. Chacun de nous doit travailler. Tout le monde a isme la biso. Tout le monde a
divergence na biso divergence on a ticket ba collègue ticket à ICD ba collègue ticket à PPD ba collègue ticket à ya nanego ba il est pèse ba collègue ticket à INC à quoi sert? Ça te sert à quoi d'avoir des tickets là? Mais tout la question, tout la problème. Oui, on a pendant un parti politique dans le et ticket on a battu dans le Congo et c'est venu en quoi? Qui bénéficie quoi en français de sous? On a bénéficié quoi le ticket là? Et depuis quand? Bon, bah, le 47 ans, la carte, il est pèse. Il est pas vivre. Il y a un comme la pouvoir. Au moins, c'est comme l'élite. Bazuni rien ba te sile ba bité biso na to contre la pouvoir te wana bango biso to le kuta ba to wana moko ta ko décider sort na bino ba na mama kongo bo passer le sana ba ndeko nyonso ba ndeko ba yeba ndenge nini moko na biso ti bo moto songle na motu po te to bondela ma beli o encore ba tikela biso to na bo mengo mais biso artificiellement ba tia biso za pauvre. Tout pauvre. Et c'est pour cela qu'il a besoin d'un programme. Il faut mettre les idiots à la tête de ces pays. Kaka idiot. Parce que les idiots, nous avons un ordre dans le bango. Nous avons un maître dans le bango. Voilà, maintenant, la bino de Kobana Somme Kolo Congo, vraiment. Mes chers Congolais, conscience et salamader lobby, to profiter, to le belango mingi lobby, non pas canabiso matiki, pas kamatiki, to yamae lobby dimanche, n'oubliez pas. Dimanche, to salakate, mais l'informé binonio sur lobby dimanche, to zana émission à partir de 15h. 15h émission en pakamatiki, ezali, botu na metuna na bino ko préparer au team de la gatope, bozela, yango mokano na biso peneza lobby. O mokano to yeba toza kokende wapi to uti wapi to kokende wapi to kanga maboko to zela kaka bozela nzamba kosala to zela nzamba kosala to pe komi tango ke bankoko le so limité bozela shute toza kosala parce que bato mingi balembi bate bele balembi bitumba ngo mingi bate bele baklandi corruption balandi côté ngai AGC pour ça ngana sina comme na ngaboy etikana kedekana zo corruption. Et alors, tout le monde a pas un pakamatiki lobby, à la biso, na bobiso, bakoko na biso à l'bini. Zambo bakoko na so, babé la talobini. Pakamatiki, à la biso lobby, tout le monde a nyonso. Donc, lobby, bobo, ça n'a été 15 heures de Paris, Togoyamba, Pakanabiso, Batiki, a développé naïe, mais tout le nyonso, autre, tout le poté, Toyeba, Tosalanini, en ce moment. Matondo la bino matondo baso ba like mito ba le bandeli ti na suka matondo ba like na bino matondo na onyoso a zala ki ne bandeli ti la biso ba ker matondo ba ker na bino matondo ba like mo matsato ba like s'il vous plaît mo matsato ba like na bino ba like solo ezamuke to tika ki bino ti na suka bolanda to na posa ba like na bino to pesi matondo e pa ya ba ndeko na biso o basunga ka chaîne na biso o bazaka na biso tout le temps o basunga chaîne ba ne bandeli to bosanité muta na biso MKN matondo pa na yo to bosanité mama na biso ana lu sakweno matondo lo sakwe pa na yo to bosanité muta na biso Mikael Mukobo lo sakko matondo pa na yo to bosanité papa na biso oui na mama na biso Marie na Katina Dallas papa na biso tonton Lema lo sakwe pa na yo matondo pa na yo. Alors, tout le monde papa Benjamin, papa Nabiso, Willy Kainga, Marton de l'Ossakepay de Maman Tété, Maman Armée Nationale du Peuple Congo, papa Ndongala, Maman Nanga Jolie, Losako Epay Nabilo, Maman Méjé, Matondo, Epay Nayo, Maman Méjé Sukozali, papa Nabiso, Emmanuel Yeko, Losako Matondo Epay Nayo, Epay Nayo Sukozali, papa Nabiso, Francis Bitodi, tout le monde Matondo Epay Nayo, papa Molayo, Papa Jackson, Papa Nabiso, Peko se vansoge to bosenete, Koko Kechu Amo, lo sako, Matondo Pe et Paya Sikozali. Alors voilà le combat, to bosen ba Kombo le corps, to bosen ba Kombo te pote, tamo peke musika, Maman Nabiso Espérance, to peso, lo sako Matondo Pe na yo, ba Maman nyonso wa suga Biso, Matondo Pe na bino sama pambo la bino. To monani moko ya lobby bobo sanate bo retenir rango bo passer de ça dans bateau luka kabayeba mozindo ya bonkoko na biso mozindo ya nzambo bankoko so ba belera ki lobby
rendez-vous na 15h tonanda paka matik. Alors, Tokita Lobi, Ingeta, Ibobo, Ibobo.